Bonjour Bandeko, analysons encore une fois avec Gilmas. Etali Nzembo ya Rebo, ils ont déjà na 400 000 vies la journée, donc 2 jours, ils ont déjà na 400 000 vies, 2 jours, en tout cas, c'est quelque chose à applaudir. Et vraiment, Nzembo ils ont bien, son nango eza kitoko, eza Nzembo ya slow ya bien. Côté mususu qu'on appelle avertissement ya Inosbi, eza ko cartonné, zo sala makamu nango, yepe azokende na 400 000 vies na journée moko. Mais oyo naza ko lobela eza etali Nzembo ya Rebo chulo. Nini nde message Rebo atindeli biso na kati ya Nzembo na ye. Eloko toyoki ngai eloko naza ko capter na kati ya Nzembo wana, aboye alobia ko kufa jamais pona mobali, akozwa jamais AVC pona mibali, a préféré kozala kobulongwa na ndaku, kozala libre ke kozala na kati ya ndaku oyo ezo simbati. Bana maloba na ye mena suka encore une fois loko atirenga mingi. Alobeli makambo ya kobengana na ndaku, babengana na ndaku. Pembeni wana eza mwasi na mobali bazali boso telefone bazo sala neti ba contenu na ebite so eza ya TikTok eza nini mwasi na mobali bazako kanga basala ba video na bango na kati ya na telefone na telefone pona ba contenu kwa. Eza message beleo soki botali bien a relayer video wana na message ya RS love ya réseaux sociaux et puis alobeli ndenge babengana ye na ndako. Eloko naza kolobela mingi eza ndenge babengana ye na ndako. Aza kolobake ndako fanda kate okoyeba te nini eza koleka kuna. Donc ye aboye kozwa AVC pona bolingo. Une chose non ponazo kota eza déjà makamwa ebele. Bandeko na ngai nayebike bokolinga tamu semission yote mais en tout cas il faut na sala pona kopesa moi ba différence na makambo zoleka na mboka na biso. Bandeko na ngai ba sœur na ngai ba Irene Mabweni ba Patricia Edouarda en tout cas bozo bambote na bino de la part de Gilmas parce que boza batumoko na ebite so na koloba nini bozalaka toujours na pona ko soutenir chaîne ba place nyos na sala ka ba émission nyos na sala ka bozanga ka jamais pona ko soutenir ko tia ba coup de pouce na bino na katia makambo ngo. Alors eloko eza ko retenir nga mingi eza ke ye akokufa jamais pona bolingo akose akondima jamais azwa banini ba AVC pona bolingo balongola babimisa ye na ndako to babengana ye na ndako. Question pe photo mituna eza Nzembo aza koyemba soki aza koyemba makambo asibiri na foyer ya Inosbi toloba tokoloba ketamusu Inosbi aza kobima neti mobali mabe papa mabe na ba écran toze komona bango nyonso baza ko vivre bien toza koloba vraiment bien mais Inosbi alobaki na RS makambo ya ndaku muta koyeba te sima ba kamera makambo musu ezali. Mama na biso pe Rebo chula lobi ye babengana ye na ndaku. Sikato banda komituna mutu akoya kaka boye mobali akolala lamuki akeko abengana kaka na ndaku mobali alali lamuki ubi aye akucho na ndaku alobi bima ekozala na raison o eza ko pousser mutu abengana na ndaku. Et que ça la raison est que pousser libala ekufa. Est-ce que toujours eza faute ya mobali? Est-ce que eza faute ya mwasi? Awa naza ko juger mutute. Mais ce que tozonga na ba contenu ya ndeko na biso Karine Mokonzi. Karine alobaki Rebo chula za na ndako. Ayebisa pe Rebo soki eza lukuta abenga baso a démentir makamwango. Ti lelo Rebo nanu a démental kambwana te mais Karine Mokonzi aloba azwela ye mobali po apesa commission pendant que azalaki na ndako ya Inosbi. Imaginez-vous o eza makambo Karine aza koloba tango ba se séparer. Sika toloba makambo oyo ekomelaki déjà Inosbi na matoi. Soit eza pe ba situation mosusu ekomela ye na matoi ya infidélité. Par exemple, ponga na yebi attaque mwana mobali eza na mibali oyo bakoki jamais ko supporter infidélité. Soki kaka ayoki azui pe ba preuve relation esili. Bafandi pas seulement 1 an, bafandi pas seulement 2 ans, bafandi penza. Ava bazala na mwana bazalaki déjà longo tizemi Inosbi azalaki wana mwana comme soki na ba 3 ans soki 4 ans bazana donc bafandi plus de ba 5 ans elongo. Est-ce que na kati ya 5 ans kaka Inosbi ko lamuka aye ko lobaka no longwa na ndako eza makambo sale makibino moko boyebi. Donc soki makambo Karine alobaki eza ya solo
est-ce que Rebo akoki ko réclamer que Inosbi azalaki na droit ya ko bengane na ndako malgré infidélité? Bino basi pe bokoki ko répondre est-ce que c'est normal osali infidélité mobali atika kaka yo wana baza ko renforcer carrière na yo baza ko peso nyonso lingi oza ko fana na ndako, tu ne manques de rien. Makambo ya musique na yo ba pesi pe yo bato, donc tu ne manques de rien, ozo sala makambo nyonso mais osali infidélité pona mbongo. Parce que oyo Karina alobaki alobi ezalaki kope ya mbongo ya kolala na Rebo. Donc soki Rebo akomaki koteka nzoto, ateki nzoto na aza na kati ya foyer mais aza koteka nzoto bandeko na ngai, est-ce que wana ezalaki acte ya bien? Est-ce que tokoki ko soutenir acte oyo Rebo asalaki? Ba mama bino moko boyebi, ba papa bino pe soki bozana eloko koloba boloba yango. Christian Makondele na yebi ke kolanda bo pesa ba point de vue na bino. Alors bandeko tokota toujours na kati ya mozindo ya makambo oyo. Tango azoloba koki jamais kokufa pona makambo ya bolingo, akoki jamais kokufa kozwa ba AVC pona bolingo. Est-ce que Inosbi azalaki kozwele bambanda po azwa ba AVC? Nini nde ezalaki kokomela nani Rebo Chulo po akoma na situation ya mabe? Soki azalaki na situation ya mabe, pourquoi atikala jamais kolongwa na ndako? Mais na kati ya émission toyoka et puis na kati ya nzembo ye moko alobi babengani ye na ndako. C'est que Rebo azalaki toujours na posa kotikala na ndako. Soki babengana kayete nde atikala kaka atikala jamais kolongwa na ndako wana. Il falaki Inosbi abengana ye po abanda kolobaki babengani na ndako. Donc mabepe ezalaki epa ya ndeko na biso Rebo Chulo selon ndenge makambo za kotambola. Sikasoto bandi kotia balie wana na makambo ya nzembo na ye etaliye. Cela veut dire que à 90% Rebo Chulo azalaki nde na problème. Rebo muto amemaki problème na kati ya foyer. Imaginez-vous baza ko pesa yo nyonso za kolia nyonso boza ko voyager. Inosbi amemieti na poto bake na ba lubu te bakoti ti na nini na oyo nini na concert ya betaki na Bruxelles wana na la Madeleine. Donc Inosbi azako propulser ye atake mwasi na ye mama ya bana mwana ne azako propulser bazaki a bonne relation. Sika comment Rebo azako lela bindako bofanda ka bokoyeba mabe ya ndako wana te. Mais pourquoi tikala jamais kolongwa na ndako soki azalaki ko se retrouver te, azalaki ko se sentir mal aimé, azalaki par exemple harcelé soki azalaki akomaki na situation wana, pourquoi tikala jamais kolongwa kobima na ndako? Mais tangu Inosbi abimisie na ndako akomisi yango nzembu, akomi kolela, akomi kokoma innocent, akomi komisi innocent. Alors soki Rebo aza innocente, makambu oyo Karine Mukonzi alobaki est-ce que eza ya solo? Soki makambu Karine alobaki eza ya solo, c'est que Rebo aza innocente te. C'est que Rebo nde muto abandaki makambu ya ko créer séparation na bango. Ye c'est que Rebo ye muto apanzi amour na bango. Parce que soki infidélité ezalaka te, balingaki bazala toujours lelo. Parce que makambo za koyemba na musique, makambo ya souffrance, makambo ya chagrin, soki botali bien eza nzembo simple, eza normal nzembo mutu nyonso ko yemba. Redi ayemba banzembo ya ndenge wana batebele bayemba banzembo ya bongo. Mais yango eza te makambo azalaki ko subir na ndako. Soki azalaki ko subir ba makambo wana nde alongwa na ndako kala. Mais soki alongwe na ndako eza kuteke ba alongwe na ndako ba longole na ndako ba bimisie ba benganye na ndako parce que asalaki ekobo. Alors soki boko bana kofinga Inosbi kaka po abengani mutu na ndako bino boza kofinga Inosbi. Zalana no mwana mobali mitia na place ya Inosbi. Mwasi na yo akomi kosala ekobo. Azo sala ekobo epi eza koyeba na libanda. Mutu lokola mutu moko boya bandi kobenga bandi koloba ya zalaki commissionnaire ya bambongo kutu o baza kopesa mwasi na yo pona kolala ye. Yo kosepela. Soki okosepela te oza pe na ba idea ko benga na mwasi wana, c'est la même chose lokola oza yime oza na nzoto oza pe na makila oza na sentiment oza na émotion. Inosbi aza pe na nzoto aza pe na makila aza na émotion aza na ba sentiment ye pe akoyoka kanda. Mais tangu Inosbi benganaki Rebo atikala jamais kokomisa ngo polémique, abengana ye na malembe. Depuis batikana depuis bakabwana botikala jamais koyoka ba déclaration ya mabe
ya Inosbi avere Rebo Chulo. Kutu na émission ti kosala lelo sorti médiatique pour la promotion à stade ya concerne ya Grand Paris Arena atikala jamais koloba likambo mabe avec Rebo Chulo. Donc aza toujours na ba reconnaissance na ba respect avec Rebo parce qu'aza mwana maman ya mwana na ye et puis ba passer des moments ensemble. Alors autant boza kofinga Inosbi botika ki sentiment, botika émotion. Zalana no mwana mobali metia place ya Inosbi. Soki mwasi na yo bakomi kolala lala ye, bakomi kolala ye, o découvrir que baza kolala ye na ndaku na yo. Pendant que boza en relation, yo kosala nini? Oko silikate. Soki oko bengana ye, yeba ke Inosbi pe azalpe na makila, azana choix ya ko bengana ye. Donc Rebo mutu asala erreur na kati ya foyer na bango. Soki ya sala ka ekobo te, soki ya sala ka kindumba te, alingaki tilelo azala na maboko ya Inosbi. Alors musique azako beta to bosa na teke mbilia mama mbilia bele pe asala makambo wana. Mama mbilia bele kanisa ki akomi grave, akomi kochola, aboya tabulei kwa. Lelo mama mbilia bele azawapi. Azokola mubange ye moko. Akomi lokola mwana mukena ba réseaux sociaux, akomi ko bina bina mama mbilia bele. Amisala kondire azamu kolote mama mbilia bele. Est-ce que bongo nde bozolinga Rebo kende kosila parce que musique lelo eza musique ya lobite musique ezokende na direction mususu. Rebo carrière na ye bozomona ngo pendant combien de temps? Parce que carrière ya mwana mwasi ezalaka na kilo koleka bana mibali. O bozomona carrière ya Rebo lelo so botali bien aza kosala carrière a compétition avec Inosbi yango bozotala ye. Soki Inosbi abimisaka nzembo te ye pe abimisaka nzembo te, nzembo oyo ngaki yokana te, atiango po Inosbi pe atiaki atielaki Inosbi libaya yango bozomona yango. Mais Rebo nzembo na wiko pare parce que toza dia na média tozo mesana na ndenge média zotambola. Après 2 mois nzembo ekotikala na ba ekoleka 4 millions ekoleka ba 2 millions te ekokende esili. Parce que Inosbi azana concert nzembo na ye eza na chance ko continuer komata. Et puis nzembo ya Inosbi ekendeke nango toujours bien. Bota lesika love ya RS eza nzembo ezokende toujours pendant que même temps pe Rebo abimisaki nzembo soki tobina nzembo ngo eza wapi lelo bande ko bofungola miso ngana zopesa ka conseil simple na Rebo nzoto eza nango eloko moko éphémère. Mutu nyoso akoya kolinga abeta akoleka na ya kokende parce que mutu ata eza ndambu ya bato oyo mibalo bakendeke kozwa deuxième main second hand eloko déjà mutu asi asalela akende kozwa ezalaka pona kosakana kozwa ngo na série ezalaka rare penza. Matuka ngana za koloba kaka mais ba point de vue na ekozala ya bino to continuer toujours kosala ba analyse ya kitoko. Bobo sanate ko tia ba commentaire na bino ba partage ba j'aime soki nano s'abonner to s'abonner to zawaka pona kolobela musique eloko mususu te. Ngam tuna bino Gilmas a plus.